La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Mbote bandeko bolandaka biso bandeko nanga bola muka veut dire awa makambu eza ya kobeba kande balobaka awa vraiment makambu ezali. Alors bola muka boya to lobela bola muka boya to solola eloko nini lisusu oyo ezo leka awa bino mo bomoni ona teli bino ezali bongo pasteur Mike Kalambai nasi bato ebele boyebi pasteur Mike Kalambai aza mutu oyo ya kobunga te pour excuser aza mutu obunga te aza vraiment mutu yako bosana te na mboka na biso. Alors tout monde qui ba vidéo moko ba photo moko circuler tozi ba appel par-ci par-là bino mo boyebi ya bino Xile Botelwa TV ka ndenge ezalaka mama matière mokonza matière donc ceux qui bomoni toye boyese ke likambo iza batebele bakomi batebele babengi batebele baluki vraiment baluka bayeba problème nini ezoleka entre pasteur Mike Kalambai na point bino moko bomoni photo moyena tia ba commentaire ebele ezati. Alors bandeko ebele batindela biso vidéo ya kotinda ba vidéo ya kobenga pe po baluka bayeba ba bengaki pona koluka koyeba. Alors problème eza nini bandeko bolandanga très bien. Boulandanga très bien. Est-ce que pasteur Mike Kalambai a fiancé? Est-ce que pasteur Mike Kalambai a bali? Pour tout le monde, batemusu balubi que non, ils allaient qui présentation. Batemusu balubi te, ils allaient qui présentation te, ils allaient qui dot. Pasteur Mike a pesi bilo kalibala. Mutu na mutu a mimi likambwango na balo lenge na ye. Mutu na mutu amemi likambo yango na balolenge na do batu musu balobi te apesi biloka libala batu musu balobi te eza biloka libala te eza nango kaka bakutanaki quelque part mutu na mutu alobi na ndenge ne boyebi bino moko biso nyonso tozelaka libala ya pasteur Mike Kalambai. Alors bandeko nanga tolanda après bibi tolanda. Amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine grandissement des troisième jambe qui mobali et salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke la muki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tosali na solution, na gavke, pona lokoso, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tosali na gamme complète, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, dolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mi na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, colo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, Théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela.
wana bandeko boti kolanda pib ya Gave Care kaka ndenge ezalaka bolandi publicité wana ezali bongo Gave Care. Alors baproblème nyonso oyo boyoki balobi wana oza na maladi oza na baproblème moko ozoluka solution ozozwa te oza na posa ya kobota age eleki oza na ménopause oza na posa osimba mwana oza na mobali te me olingi obota en tout cas kohésite te contacter Gave Care okozwa solution na baproblème nyonso oyo oza nango kuna bazotraite baproblème à vie. Donc oza na problème moko songolo vie ezomarche te likambo moko ezokende bien te zala na oka motema monene contacter Gave Care kuna solution ezali donc na minute bakopesa yo solution ya baproblème oyo oza nango. Soki tokoloba tozonga na likambo vraiment ya pasteur Mike Kalambai tozonga nano na likambo ya pasteur Mike Kalambai ba photo oyo pasteur Mike Kalambai apostaki yango eza ba video o pasteur Mike Kalambai apostaki yango na page na ye ya TikTok. Mikolo uti koleka toyokaki Peniel Samba abimaki na TV alobaki makabongo esengelaki bela aloba pona pasteur Mike Kalambai alobaki aza toujours madame Kalambai ata lelo pasteur Mike ye alobi ata lelo pasteur Mike azui mwasi mosusu ye akochange te elle restera toujours madame Kalambai alobaki ke soki mwasi mosusu pasteur Mike avandi na ye alobaki kozwa mwasi mosusu mwasi wana nde akosentir douleur po ye aozala toujours madame Kalambai. Par là batebele baiki kotia ba commentaire batumsu balobaki Peniel akoloba boye pourquoi tandis que Peniel na pasteur Mike Kalambai baboyana ba divorça vraiment divorce signama makambo nyonso baboyana esila. Mais apela bandeko mosusu bayaki balobi te Peniel na Mike Kalambai baboyana te. Peniel na Mike Kalambai baboyana te e baboyana ki me divorce basigna te basigna non divorce te nanu ba déclara bango divorce te. Na e place wana embrouilla kangapo na ye ba série moko pasteur Mike Kalambai abimaka na réseaux sociaux abimsaka ba photo ya bana série o ba pesaka e bana nazo ye ba série wana ezalaki série o pasteur Mike Kalambai balobaki ke pasteur Mike Kalambai déclaré divorce bimi ba signé ki déjà l'état andimaki yango. À ma grande surprise na yo yokake pasteur Mike Kalambai l'état nanu andimela ye divorce te. Nanu l'état andimela ye divorce te. Wana na yaki koyokango na ba vidéo ba photo oyo ba publication oyo ba tubele ba yaki ko commenter na ba lolenge na bango. Alors, comment la publication oyo nga penza selon moi pour mutu na mutu a analyser makambo selon ye. Bato batindela kinga balobi nanga ke oui eza mwasi penza ya pasteur Mike Kalambai azobala bientôt azobala bato balobi le boyebika bato balobi le ebele mais zaki na ndeko moko ayaki kolobaki pasteur Mike toyebi ke pasteur Mike Kalambai za mwana 80 non abotama le 21 avril 1980 aza congolais origine oto yebi biso nyonso bato mosusu balobi ke te mwasi wana aza mokolo ya pasteur Mike aza mwasi na ye te aza mutu na mutu aye na lolenge na ye mais nga namonaki c'était à l'occasion ezalaki on dirait collation ya université nde bazwaki ba photo bakanga ba photo ba publiaki na réseaux sociaux bino moko boyebi pona dossier ya pasteur Mike Kalambai. Tout le monde a connecté. Dans la minute au dossier à pasteur Mike Kalambai, mutu nyonso a connecté. Mutu nyonso a connecté à luka yeba. Bato bazela bala na réseaux sociaux. Bato bazela vraiment connecté na réseaux sociaux. Ba yeba qu'est-ce qui ne va pas. Ezaka pasteur Mike, ezalaka pasteur Marcelo, ezalaka Moïse Mbie, ezalaka nani komoni ezaka nani ezalaka nani Michel Bakenda. Donc bato wana nde peuple congolais azalaka vraiment na songi ya koluka koyeba ndenge nini ya koluka koyeba likambo ya libala. Mutu na publication wana
alobi makambo na ndenge na ye so boli botala ngo so boli botanga ba commentaire bokende na bokoma na TikTok Mike Kalambai officiel. Donc soko komi Mike Kalambai officiel na TikTok omona ba video o ya pasteur Mike Kalambai e obimela wana ebele. Ebimelo wana yo moko kokota obandi kotanga commentaire o comprendre makambo o nazoloba. Likambo oyo batebele bakotisi bakomba ba pasteur atom si batebele bakotisi bakomba ba dena mwana mutu ebele batu ebele bakotisi bakombo ya batu na kati. Menga na moni ezaka photo Peniel déjà kuna abandi da yakobima pona ba commentaire bato Peniel azoloba Peniel boy bango bazala kaka boy pasteur Mike lelo soki abali na ndimite ka koya ko afficher libiso mwasi na ye ebele na réseaux sociaux. Pourquoi? Par rapport ya makambo oye akuta na ona vie. Par rapport ya makambo oye akuta na ona vie na ndimite ke pasteur Mike Kalambai soka bali lelo akoya ko poster biso mwasi na réseaux sociaux akoya ko pandela biso image ya mwasi na ye na réseaux sociaux au moins batu baya nango ba partager. Mais quant à ye moko pasteur Mike Kalambai, je pense pas. Na a lire oyo relation à pasteur Mike Kalambai na Peniel ekendelaka nga na vanda ki na luka ki na comprendre pourquoi Peniel alobi akotika la kolongola kombo ya pasteur Mike tenanko. En réalité so bolandeli bien ils ont likambo moko o ils na kati wana entre Peniel na pasteur Mike Kalambai likambo biso jusque là tozo découvrir te. Ndeko Giselle Betofe aibisaki nga lobi mama Ursule ndenge zawana pasteur Mike na Peniel suka baozongana baobalana. Liboso tozaki so toye na bemission na biso to telemela bango pasteur Mike bakobala na Peniel te Peniel acte oya sala na baluba ezalaka te bomoni baluba bazaka na ba comportement bomoni baluba baza boye alors acte o Peniel asali na baluba ekosimba te na baluba na loba toto loba ki makambo ebele mais mbatu na batu mutuna mutazo lobango na ndenge na ye. Ngala loba likamba Peniel na pasteur Mike Kalambai soki nzambe alobaki ke Peniel na pasteur Mike Kalambai baosuka ensemble malgré ba dégâts malgré ba makambo eleka malgré ba vidéo to mona na réseaux sociaux malgré ba problème o ya na réseaux sociaux pona koluka ko isa bango mibale pona dossier ya Peniel na pasteur Mike Kalambai liboso to bando pesa ka Peniel faute na dossier ya Peniel na pasteur Mike Kalambai peut-être liboso to bando yaka na internet tozo tomboki la Peniel to pesa Peniel faute vi ke ba vidéo ya Peniel bimaka vi ba makambo elekaka na réseaux sociaux to banda ko ya ko pesa ka Peniel faute to banda ko ya ko loba ka pona Peniel mais en réalité na pasteur Mike na Peniel bango nyoso mibale ba na faute. En réalité, na pasteur Mike, na Peniel, bango nyoso mibale ba na faute. Bango nyoso mibale ba na faute. Po soki bango mibale ba memaka bolingo bien, soki bango mibale ba vandaka à l'aise, ba memaka bolingo na bango très bien, ba contrôlaka. Soki bango mibale ba yebaka ko surmonter ba problème na bango. Mais nyonso oyo ekomela biso na réseaux sociaux te. Tant pasteur Mike Kalambai abalaka Peniel azara mwa mukie, Peniel ayebaka mamba mibali te, Peniel azaki na 18 ans, ndenge ye moka lobaka azaka na 18 ans. Pasteur Mike azaki déjà mature, pasteur Mike azaki déjà mukolo, pour pasteur Mike azaka déjà na relation na mwana ya mama Olangi. Mwana mama Olangi bazaka déjà na relation na pasteur Mike. Donc pasteur Mike ayaki ko kata relation na mwana ya mama Olangi nde ayaki ko bala Peniel Samba. Biso kutu to kanisa ke pasteur Mike obala mwana ya mama Olangi.
toyebaka pasteur Mike obala mwana mama olangi mais ayaki kosimba te après ayaki kobala Peniel Samba. Alors bango mibale baalaka na faute na côté Peniel na côté Mike Kalambai baalaka na faute. Mikolo euti oleka mo mipepe moko eyaki mpona pasteur Mike na Joel Tumba. Joel Tumba pona ba oyo bayebi te Joel Tumba aza moko oyo ayembaka epai ya pasteur Mike Kalambai, aza chantre na église ya pasteur Mike Kalambai. Dans sa présence, église wana babenga yango dans sa présence, aza chantre kuna. Alors Peniel ayaka ko pesa ba révélation na ye, ayaka koloba par rapport ya nani ya Joel Tumba. Alors ti lelo soki internet eta na mutu que Joel Tumba zara mwasi ya pasteur Mike, que Joel Tumba bimaka na pasteur, que eza grâce ya Peniel nda yaka nango na réseaux sociaux, nde réseaux sociaux pe e adopta yango, nde peuple congolais pazwa yango ata na mutu. Mais Peniel alakaka biso ke akoya kobimisa ba vérité, ke akoya koloba ba vérité, akoya ko dévoiler un peu ba vérité o eza caché par rapport ya relation ya pasteur Mike Kalambai na Joel Tumba. C'était prévu Peniel Abima journée à le 21 avril mukolo ya anniversaire ya pasteur Mike Kalambai. Tovanda, tozela live pour Peniel akomaka avant 2 mois. Akomaka na ba compte na ye ke aosala live wana ezala pona koteka ba livre na ye po aosala livre kande moka loba ka aosala livre biso pe toyebi ke Peniel aza na livre eza na marché aosala livre ya vie na ye abeta histoire complet ya vie na ye abetela biso ndenge ni libala na ye kufa ndenge ni makambo nyonso ebimaka na réseaux sociaux. Wana Peniel ye moko mutalobaki akoya na livre moko po alobela makambo wana ye moko ndalobaka ngo 2 mois avant, de 2 mois passés, tout baka 2 mois et demi passés, Peniel akomaka makambo wana ba réseau na ye batu pe tozaki wana pe to bandaki kozela le 21 avril lokwa likambo mususu. Donc mout batu ebele biso tout ozelaki le 21 avril. Toyo koma le 21 tomonaka eloko mo esi pasaka te na vie nani na compte à Peniel. Tozela ba live mais live moko elekaka te. Après le soir, de mon anniversaire surprise, il y a pasteur Mike Kalambai. Après quelques temps, après quelques jours, de mon Peniel a comme coach, a comme coacher ma fille, na ba TikTok, or ça ba live na TikTok, pour na sa conseil, na ba na basi, comment ba koyo ko vanda na ba relation, comment ba relation e bomaka, ndenge ni libala mabe bomaka, a comment opesa ba conseil na ye na TikTok. Ngam komsu na mataka na live na tuna Peniel tozela livre le 21 etikala obimate. Elle m'avait répondu que a stopaki dans nos journée wana a stopaki journée à le 21 livre eza toujours na marché eza toujours na coulisse pardon livre eza toujours na coulisse dès qu'aussi lisango nde a obima na live pour aloba oya koloba après nde to somba ba livre. Ce qui bozong sa mémoire sima na likamba Peniel na pasteur Mike bozong sa mémoire sima tangu baye ko fongola ba concert na poto pasteur Mike akenda ko beta Zénith na poto pasteur Mike a obligé ka Peniel aza na concert selon Peniel. Internet mobimbezi ndaka internet mubaba live esale machi ba 3h du matin. Mukolo tomonaka Peniel a publié ka ba vidéo na ye azobina na concert ya pasteur Mike Kalambai. Peniel a publié ba vidéo na ye e mukili mubimbe ka mwaka mukili mubimbe gangaka batutu bagangaka. Et après quelques temps toyo mona Peniel abimaka na réseaux sociaux ayebisa biso que non ceux qui bomona ki apparaîtra qui na concert ya pasteur Mike c'était parce que pasteur Mike a obligé kaye que avant au mona bana na yo il faut
pour participer na concert. Pour biso sotobi que pasteur Mike apimelaka Peniel bana. Pasteur Mike apimela Peniel bana na ye. Pa ban Peniel azaka na autorisation te même ya osola na bana. Abanda kosola na Shaddai. Abanda kosola na Zion. Mais après quelque temps, Peniel asola na bana na été. Asola raté. Ayaka obima avant azwa décision que atiki réseaux sociaux, que atiki monde internet, que aobima lisu na internet te poya kolobi ya likambo moko songolo, que aoleka ka lisu na internet te avant Peniel azwa décision wana atombo kaka na réseaux sociaux pona mamba bana na ye, tout mona ka bimisaka même ba message o basola na coulisse entre ye na pasteur Mike Kalambai. Peniel abimisa kango pona koluka ko déclarer bana na ye, pona koluka ko déclarer que azana besoin bana na ye, bino moko boyebi amour ya mama na bana na ye. Amour ya mama na bana izaka plus profond. Nga loba toujours papa kobota bana azana bo moita kei, mais soka tiki bana epa ya mama bana ba vivre bien pour maman ko prendre charge na bango bien. Moi si akoku fela mobile pas décider na ya bala taboko la bana e. Mais mobile ataku feli moi si omona kaka ko décider bala, mais moi si o akozwa eske aolinga bana to aolinga bana te. C'est ça. Moi si o mobile wana zozwa. Moi si ana kolingaka bana, aolingaka bana ya mobile wana to aolingaka bana ya mobali wana te. Voilà les problèmes. Ndebo mona abasi ebele, mobala ko kufa, libale ko kufa, mais avandi na ye, surtout so zaka ke na bana na ye avandi na ye, azinika moi chéri mo obweme, pas pour le mariage. Avaya na ye. Lelo bumoni papa Alain ma bana ya théâtre. Malgré que tu as sali trop, tu as sali quand même 3 ans, te féliciter, te bételi maboko. Mais en réalité, papa ne si akola ginae. Si akoli nae. Ba nae pe si ba koli na bango. Akoke pe ko va nae. Akomozo nae ka zina chéri ne mo ba vivre na bango. Mais comme mi bali, ana posa mutari pasi la kaye, ana posa muta sunga kaye na kolia, ana posa muta lobara na je t'aime, ana posa muta ndebo moni akende lisukubala. Peniel la bimaki, Peniel la lela kapona bana. Babotola Peniel bana, pasteur Mike Azake na ba preuve ebele, ba preuve ezaki tangible pena o esala ki babotola Peniel bana. Mingi ba preuve wana ba video oyo Peniel la sala soki na jackpot soki chatpot garçon à Johannesburg. Ba video wana de pasteur Mike mema ba preuve wana na ba tribunal na bango kuna po ba yo kata likambo ba boto la Peniel bana. Mais tant que moi je suis une mère na yoka pas sinde Peniel alela pona bana. Ça fait mal na mama oyo oboti na mobali mais ozana na facilité omona bana na ote. Omona bana na ote même pas appel omona bango soki papa na bango a posté ndo moni bango na réseaux sociaux. Peniel azwaka penza ba photo te kendenge zaka Mike Kalamba ya posté. Peniel azwa ba photo na aiko reposter yango. Tout le monde a toujours aposté ba photo ne ya banane ba photo ya kala oye azana oye akanga nda postaka anniversaire ya 10 ans ya Shaddai tota ko mona awa basalaki Shaddai surprise anniversaire à 10 ans nanzana ngo même na tela bino a na chaîne na biso. Mais Peniel atikalaka kozwa ba vidéo wana te pour ka poster asomba gâteau na ye akomi 10 likolo a fêté anniversaire à moi na il y a 10 ans. Azo ba photo Shaddai yakala. Nde yango plibiaka. Pour vous dire que ala na pasi ya bana na ye, yango bomunya lobara, ye ata lelo to lelo te autikala ka kolongwa madame Kalambai te.
ayebi le pourquoi asala yango. Pona ba photo yo, pona bato batindelinga surtout, pona bato baluki confirmation et pas nanga, je vous confirme que mwana mwasi oyo aza mwasi ya pasteur Mike Kalambai te. Je ne sais pas ce que c'est à l'occasion ya collation pour moni bato musu baza pembeni balati batoji na tia ba photo ane complet na tia ba photo wana complet na si bo moni yango déjà na miniature nanga bato musu ba pembeni balati batoji. Peut-être bakutanaki à l'occasion ya eloko moko boye, à l'occasion ya cérémonie moko boye, à l'occasion ya manifestation moko boye, o esalaki ke pasteur Mike Kalambai bakutana na mama onde kona biso mwasi o bakangi na e photo. Na yebi penza kombonete. Mais pour vous confirmer que c'est sa femme, bomoni pasteur abali na confirmer bien te. Nga na dévoila bino elongi ya mwasi ya pasteur Mike Kalambai. Ezalaka après concert ya pasteur Mike Kalambai na poto. Bavandaka na ba mama Mariam Bondo, bavandaka na ba Saratula, bavandaka wana, mwasi ya pasteur Mike azalaka wana. Na video wana na tela bino eza na chaîne nanga. Na tela bino video, pasteur Mike alingaka telema. Mais astunaka permission pa mwasi na ye. Je peux moi ça permettre ya telema nda telemaki. Mwasi wana o pasteur Mike aza mutu mwindu te. Aza métis. Avant d'aller na Kinte, avant d'aller na Dubaï, selon l'information que avant d'aller na Kisasa te, aza camarade ya mama Myriam Bondo. Mama Myriam Bondo aza mwasi ya papa Bondo ba couple majabu, ba couple o baza ba responsable à majabu, bango wana. Nasi boyo kango déjà awa. Aza camarade ya mama Myriam Bondo. Donc veut dire camarade ya mwasi ya papa Bondo. Nde wana mwasi ya pasteur Mike Kalambai. Soki video oye kokomi la pasteur Mike ici kaza. A reconnaître makamno loba. Et puis ba photo moi kana to anango. Atela bino video. Na bande la vidéo wana plus de 6 fois. Toi nango a na chaîne na biso. Makambu ya tumba, makambu ya nani, ya mwasi tumba na bosani kombo na ya Joel Tumba, et ya na réseaux sociaux, ici la peka na réseaux sociaux. Bato balobaki, bato bapesa kwa Joel Tumba conseil na chaîne na biso, que Joel Tumba pasteur Mike azole kisela yo temps pour ozo mobala obala ote mobala muso linga approcher yo aoboya pourquoi parce que bayebi ke yo zalarana pasteur Mike bato bayebi kombo na pasteur Mike bato bayebi makambo na pasteur Mike bato bele baloba likambo na pona Joel Tumba awa kaka na chaîne na biso. Alors pona Joel Tumba na pasteur Mike banungu ebima nango ebele banungu ebima tellement ébélé quant à pasteur Mike na Peniel na Joel Tumba bangonde bayebi vérité to Joel Tumba na pasteur Mike Kalambai nde bayebi vérité ya likambo wana yango bomoni na yaka ko confirmer bino na TVT nga lobaka na linga na lesa babone na nga biloko ya kitoko na yela bino lukuta te. Bato batindelenga ba photo oyo nazui vraiment tananga yako étudier yango nazui tananga ya koluka kolandela ba information na yeba penza ba information vrai nde bomona yeli bino ba information vrai mwasi oyo aza mwasi ya pasteur Mike Kalambai te aza mwasi na ete ezaka coïncidence ya photo ote komona na réseaux sociaux. Alors comme tout le monde to comment vraiment kozela kaka pasteur abala lelo soka bakangi photo na fille moko pa ebimi na réseaux sociaux directement muton sa komi kaka kotala kolandela eza ye to eza ye te.
je suis là pour vous informer que eza yete. Donc c'est mec national auto zelaka. Eza nango yete. Koto pe nangamba peniel alobi akolongwa mwasi ya Mike te. Donc pour le reste, tozotala bango kaka ndenge mokili yango ezokendela. Merci beaucoup na bandeko bolandaka biso, bandeko bolandaka Ursule Botelwa TV, et na bato musu balinga bamona nga moko nazosala émission nazoloba boya. En tout cas, so omoni totieli bino ka vidéo mupandi sur parce que toza na tenté, toza vraiment ba occupation ezozwa biso temps, yango bomoni toyeli bino kaka boye. Alors bato bolingaka biso bo accepter ba condition oyo, en tout cas et ozala malamu mingi. Ndeko koti na chaîne na biso mbala na ya liboso, ou s'abonner, ou commenter, ou liker, ou partager biso partout, partager na Facebook, partager na Messenger, partager na WhatsApp, nzamba lula ako pambola yo. Donc ici quand nyonso zali meka ko partager biso et ozala malamu mingi. Quand vous abonnez, activez la cloche de notification. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.